Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Monsieur comment tu l'as créé bah c'était pas la première fois. Voilà, continuez. Vraiment, on a le bosso et deuxièmement, namoni bandeko azomoni to pesaka l'information est vraiment vrai. Namona ba bio pasteur Marcel Tinaki bokilo message. Est-ce que l'information on a est vrai? Vous avez pas vrai parce que maman ya Blanche Asa Africa et ça dans l'hôpital. Les autres ça va live maman na dans l'hôpital. 2 3 lo na rolo ba. To ba mariage en ba ni là on to c'est la nan to quand on ba confirmation vrai pour ça mais ça va, et ça reporte, tu avais rien à dire. Et à reporter, voilà, merci. Frère chéri, la juge. Bonjour Maniké. Bonjour. Mazeli vraiment belé, mais merci Nandingo Maniké. Merci beaucoup. Bonjour Mabapinos Baolanda. Bonjour. Malheureusement, Ndeko Oa Sam la compassion qui était depuis longtemps. Maki vraiment azana se ayo kayo bazawa na ayo kayo koloba makamoko ezaki important ya koloba keno église eza contente ya koyoka papa na bango azobala subitement et baki surpris ya koyoka ngo et na kamwe kozala surpris ya koyoka ngo maboko ebetamaki na compassion na pona ngai na nzimite keno bazaki si je t'aime Jérémie Ndinga bazaki d'accord te na nzimite parce que maboko ebetamaki et na défense tozoyoka bato bazoko défendre libala wana so bazaki surpris mbele église se kabwani mbele si bato ebele babimaki na église tant ka bayoka ebombe banga batema babima voilà bravo na betelo maboko le problème est que boko limbisanga na choquer même na choquer moi mokie biso bandimi et soki lelo oyo na okitisa yo kanga micro na okitisa yo vrai chéri na okitisa yo kanga micro aloba alobaki susu ndeko na biso alobi mususu aboyi ko choquer nzambe ye pasteur Marcelo aboyi ko choquer nzambe yanga zobala très tôt pasteur Marcelo aboyi ko choquer nzambe mutu azomona te na o choquer biso bato azomona. Merci la juge ma bible nous a fait juge. Merci la juge. Biso bato azomona aluka choquer biso bato toyaka na église pe koyoka liloba na ye yazali représentant azalo kwa mutu alobela biso de la part de l'Éternel. Et ce qui est azoloba aotema liboso na biso aosala makambo o azosala wana siko biso bato tozoyoka de la part de l'Éternel na munoko na ye tokoloba nini après moto azoloba de la part de l'Éternel il faut respecter maloba o azoloba na biso de la part de l'Éternel. Balobi moi si azade na alliance na alliance na liboko na ye na pardon na bague à fiançailles. Ça déjà na bague fiancé wana ba pesa ki yango na mois de février ndenge tozoyo ka ba information et moi si wana ba commissaire consacré pasteur na mois de mai. Donc cela montre que moi si wana na katia cercle quand ndengo lobi Maniké un cercle occulte. Exactement. Au moins moi ça Joël Tatou ba pesa et on peut ça cercle occulte. Yé pe cercle occulte au moins ba passer rebelle ba bala ba étrangère ba ya na ba na Congo on a ko étouffer isimbi na biso soki bazoloba que pasteur akoki kovanda longtemps te faute pona ko banga ekobo et pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui sont célibataires alors Moïse Mbi, ils ont les gens pourquoi il y a beaucoup de pasteurs célibataires ba obligé
j'ai attendu un pasteur moko abi ba obligé ye exact na communauté na biso ba obligé ka biso to bala to pona ko kima ekobo sko ye ba obligé ka bango. Pourquoi il y a d'autres pasteurs bazana ba célibataire tilelo? Ah, c'est ça. Donc ba pasteur donc c'est que ça na ba catégorie ya ba pasteur ba oyo faut ba obligé bango ba faut ba les batika célibataire donc ça na ba poule na kati ya na kati ya makamu na bango ya occulte bazana ba poule oyo ezali pona bato bakotika célibataire te poule oyo ezali pona bato célibataire ba oyo baza ba célibataire po basi ba bebisa ba jeune fille ba oyo bakoza ba célibataire te po bango nde bayaka na ba grand lot. C'est ça. Bango nde bayaka na ba nina minene. Bato bazoloba que non bazobenga biso boza ba jalouse boza ba kizengi boza mayele te et bozoluka passer abala pendant astika abala na combien de temps et botika ye il a droit na biso bobenga biso ba kizengi bobenga so ba y réfléchir mais bino nde bato bo comprendre biso bazoba ngote to boyi pasteur Marcelo abala te to boyi abala te donc toujours répéter on a ba live nyonso to boyi abala te. Mais comme les timing oyo bino moko bat bozo koloba ke no fala bala oui azui moi si abala siko moi si on a qui na combien de temps ya on tozo lo bato tuna bino question mais bozo ko répondre bisoté biso ba jamais tozo tuna bino ba question il fallait pendant combien de temps ba saina moi si wana oui à cause moi si on a 2 mois kaka babala ni mais oya bane côté ya biso ya koloba ke non faut qu'on soit temps ya koyeba mwasi nini ya zwa tan koyeba mama yango te ya sali donc oyo azote ya mabe na boyi ko sala yango nde nazali ko sala. Laissez-moi vous choquer un peu. Na choqué bino un peu peuple de Dieu. So le ba passer ba comme qu'on manipuler l'église de Dieu, ba comme qu'on manipuler biso, eza faute na biso mo bandimi. Biso bandimi to luka kozala ko ate na bandimi te ya faute na biso mo ba fanatique faute na biso moko ba fanatique eza biso ba tutolingi to bango ba se comporter lokola banzambe liboso na biso alors que baza bato lokola biso nyonso le fait que to luka bango bazala lokola ba santu liboso na biso et voilà il joue avec nous ba comment ko jouer na biso pourquoi parce que bino bolinga bazala lokola ba santu et koluka kozala ko ba santu obino boluka bazala et ba comment kozala hypocrite liboso. Merci pour le cadeau. Ba luka ko jouer na hypocrisie liboso na biso. Et du coup ba luka ko sepelisa biso au lieu ba sepelisa nzambe. Parce que balobi que non les bandimi balingi tozala boye et alors il faut tozala boye po ba tondisa la biso église ba biso toza ba saint tosa kama sou. Voilà pourquoi pasteur Marcelo il a joué na psychologie ya batu ya ko kumisa mwasi na lolenga kumisa wana. Il a joué na psychologie ya batu. Il a ko joué na psychologie ya batu. Ko kumisa mwasi po biso bandimi to mona lokola comme si bango baza couple moko parfait. Combien alinga mwasi na ye voilà pourquoi koza la boye. Faut koza lokola ngai Marcelo ko kumisa mwasi na yo. Donc Marcelo faisait juste la chose au biso to linga komona. Abaneka ko utiliser des psychologie na biso bolinga komona boye laissez-moi maintenant na laksabino obino bolinga komona prévenez que asala kiango pona biso yango moni azui temps ebele te poison a remplacer mon souche parce que abaneka sala ngo po sepelisa biso abaneka sala yango moni batu bandimi ebele o bavandaka na baban tant ba mona ka couple pastoraux et ba mona comme si ba longo na bonka ba mama passer ba longa ba remplacer et baye bakate que non batuwana o bazomona na bazaka batu loka mibali nyonso la banyo kwa mamakasi baza batu loka mibali nyonso na lukina ta entre parenthèses na ebite batu musu akoza contre bakoza la même avis ngate na pesi likambo exemple likambo a Peniel ngata Peniel abima pour la première fois ko expliquer problème oazaki na kata couple na nzima qui est sans coûte ko tuna ko loba kutu sans trop réfléchir. Il faut réfléchir na ndima kaimba moko. Parce que pasteur na biso ba jouaka 2 rôles. Liboso na biso bazo kolaksa biso baza santu et na kati na baza batu mususu. Et ce qui mutu avandi na ye abimi ayebisi biso likambo wana pourquoi kondima ete.
Au moins, je crois autant que condamné maman pasteur balobakate, maman pasteur balobakate. Vous savez pourquoi balobakate? Parce que bandim bondima bangote. Bandimate. Oh, aspect balatsa libanda ils ont des morts. Le fait que bandimi bondima bangote et ba préféra que se taire. Bakufa na bangoka. Et que se taire wana pe ba préféra que se taire, yango zo boma bango à petit feu. Mais na koloba pe que non, et akate que le corps bat bondima blote faut pe bo se taire. Il faut boloba. Il faut que loba. Mabe ya basi ya nangalo basusu likamoko couple manike ba couple pastoraux na loba ngo c'est le couple le plus difficile ya ba couple nyonso. Les couples les plus difficiles ba couple c'est les couples pastoraux. Je m'explique pourquoi. Le couple le plus difficile est ça couple là pourquoi parce que basi na bango to mibali pe bazakape maltraité bazali ya mibali ya ba pasteur bazali maltraité pe bazali. Tantôt chaque fois aussi na maltraitance. Mibalo baza maltraité pe bazali mais il ose pas to baba osaka kolobate pourquoi parce que bazo mona comme si ba ko fragiliser église. Voilà, tantôt chaque fois le ba était moi ça à commettre iniquité na katanga ko kolobate. À bon pas secret parce que à mona ko affecter église. Exactement. Si ba le toucher à lobate mais moi si à commettre iniquité. Exactement. Bah mon aloka va fragiliser église. Et voilà. Même les femmes, même les hommes, bah mon aloka va fragiliser église. Et bah mon agapé place bah ko ne ko partager en côté. Mais manike, imagine ngano to ba copine. Naza moi si par exemple un pasteur. Na ko yebiso que non camarade na bien de konanga tala mobile na sala nga boy. Ba mako yo o condamner maman mobile na o maman ko maman o croire sous la ministère na été. Exactement. Au croire sous la ministère n'a été. Et pour croire sous la ministère n'a été, moi, a préféré à se taire. Bravo. A préféré à protéger mobile nae. Mobile a préféré à protéger moi si nae. Yango moni moi. Bazaka bien été. Yango moni moi ba beta li solo ezakate. Azana muto abeta lisote ni famille ni muninga ni proche ana mutoute parce que bako fragiliser église à mobile ne peut fragiliser aux ali personne ya mobile ne bien personnage à moi sinaye. Voilà pourquoi ba kanga munoko et ko kanga munoko ana ezelo ko applaudir te non ezelo ko applaudir te. Voilà pourquoi voilà pourquoi beaucoup monde à moi si a pas malheureuse ma fandi kaka. Je profite pour saluer Dézola de Londres Patrick Maloafengi global. Basi belé ma vanda ka malheureuse basi ba pasteur ba femme malheureuse pour au monde que non kaka bambandane baza na église bambandana ye baza ka pembeli na ye ba mama diagonesse bambandana ye mobali otika ye a voyager na chantre église donc baza ba moyen à lobater parce que quand on lobby église et kozala affecté c'est ça le problème yango moni bato bazoko bima na kati ya ba en tout cas bo lim sanga pena loba mo oyo beaucoup de pasteurs sont des PN des pervers narcissiques. Voilà. Beaucoup sont des manipulateurs et beaucoup utilisent la Bible quand on a verset eza bien pour na bango. Na opes exemple il y a couple olangi bo limbi sanga penza. Na opes exemple couple olangi bo tata papa olangi akufaki maman olangi alela mais pourtant ba neko pex église na ele la kabatute. Mais yemoko tango mobala kufi alela tant nazolo babongo nazolo bango parce que naza na kati ya église wana et batu bana cessé et le na kamwa kanenge batu ngo nyos baneko bana cessé bazonga na bango azalaka wana bazonga na bango église wana zaki affecté et tango mama olangi eko kufa liwana ezaki normalité bango mi ba kufa liwa normalité ya lokwa Anani ana Safira liwa ya bango ya couple wana mais l'église batikana na bango peka wana na kati ya ignorance bavana na bango donc ba église to koba koma lokola banani bate bakoma ba esclave bakoma lokola inoptisé bakoma lokola bakoma inoptisé nyonso baloba na bango oui amen
nyos baloba bango oui amen parce que une personne qui est inoptisée oh balos baloba na sala salaka oh non baloba ni bas sala salaka maintenant le contraire les kamoko koloba te que non tous les pasteurs il y a faux bon nyos baza ba faux non il y a de vrais pasteurs non il y a de vrais pasteurs Jean-Paul Maria ta vrai il y a des vrais pasteurs il y a des vrais pasteurs Maria ta vrai il y a des vrais pasteurs il y a des vrais pasteurs mais malheureusement Batu bandima les vrais pasteurs wanate malheureusement balinga bangote balinga côté en circuit balinga bangote malheureusement tout que les places moko la juge Roy Bondo africain tabanane parce que banane Zambie si banane ba empoisonné banane ba empoisonné parce que dans Zambie oh batu bazo mi benga parce que dans Zambie ba empoisonné Roy Bondo les gens empoisonné nzoto c'est ça alors moi mutaeli bango Madiabou c'est le plus grande plateforme oyo et produit ça ba chanteur chrétien après si bango mbongo ba voiture bazo sala ba voyage c'est maja yem toya un système moi mais banani lelo bazo linga ba boma Roy Bondo c'est kaba Nzambe kabango en tout cas le peuple de Dieu basala Nzambe bazali ya vrai bazali il y a vrai au bazali au biso to ndima bango lisute surtout ba passer au mama manike au bazaka m60 na bandimine 10 bandimine 15 batu balinga kut ba passer modèle wala te ba pona bango baza ba passer ba faux pasteur pona bango baza ba faux pasteur parce que pona bango un vrai pasteur fois dans l'église tondi batu ou azana batu 20 ana batu 30 ana batu 10 bango baza ba faux ya omoni batu ebele ba comme ko kene ko tonda ba isika o église tondi batu ebele pona bango nde le ba vrai nde bango wana. Pour tapoter là, tu commences à 2000 likes et ça bien. Et ça la bien là. Et nous aussi ezo bomaba na Nzambe bazomona Aisha wana lokola ba consacré pasteur yende mutu penza azav mama ya solo ya ome bazo ya voilà azav mama pasteur ya solo lokola ba consacraka mama Blanche T. Ye Aisha ba consacré. Et bon on a fini ba tirer mafuta na place. Ba tirer comme mafuta l'église. Donc ba tirer parce que azaki déjà préparé. Merci. Cette dame est Azaki déjà préparée. Maman préparé déjà. Remplacer maman. Avant le mariage, on a voulu. C'est ça. C'est ça. Je comprends. Voilà pourquoi ma pasteur est belé. Comment coach basina bangona katia prédication. Parce que pour basala suivi ya makamuna bango. Maya, merci beaucoup Simaya. Voilà pourquoi. Merci beaucoup la juge. Voilà pourquoi va consacrer moi na moi suana Isaki elle est déjà préparée. Elle était déjà préparée. Ya on senga penza na roloba na ko senga penza na ba mama nyonso. Merci beaucoup. Na ba mama nyonso, surtout les mamans pasteurs. Maintenant ba mama pasteur ce n'est pas que non ba maman pasteur consacré non, les femmes du pasteur. Mibali ya pasteur baza mibali comme tout autre homme. Quand il y a des choses, il faut qu'on loba. Il faut parler. Il faut qu'on loba. Ne restez plus miouette. Botika la sou miouette te. Botika la sou bolobaka pour ne pas tomber comme maman Blanche. Maman Blanche a beaucoup caché. A bombi makamwe belé. A bomba makamwe belé. Et voilà la réponse auto monde qui maman Blanche a bombi makamwe belé parce que ba remplacer ta ba très tôt mais longtemps ils a wapi. Ngonga Isaki combien? Ngongezaki toni bino moko bo calculer bo la réponse tous ya ba réponse la bino combien de temps pasteur Marcelo alinga na moi na po ba komati na mariage. Merci beaucoup. Merci la juge. Merci beaucoup. Oui chérie. Live Maniké, bonjour. Bonjour maman bozana na live. En tout cas, ça passe mingi comme on a bon skizenga tout à l'heure, na yeba ite que micro zaki ouvert. Et ça passe comme on a makambo ezo sala malelo donc na yoki maloba o munde kona biso moi c'est alobi na o aloba qui la juge en tout cas bravo vraiment la juge. Oui, avec alobi des choses vraiment qui est vrai. Donc pasteur Marcelo ils a pas si c'était peut-être abandai ko bala pour na cacher koboya peut-être à tomber na ba miniature que ça la bozo ba tienne ba miniature peut-être mutakale bima par-ci par-là on pourrait comprendre mais comme on a liwa déjà maman Blanche déjà flou ils a clarté et là aussi nazo telema mingi pour na ba autorité na biso président rien na matanga wana avec tous les soupçons au batwazo lobra est-ce que ba président ba yoka ngote ba to baza proche na ba yoka ngote pourquoi pas ceux qui va reporter mariage pour la présidence aboy
Ah oui, pourquoi pas exhiber corps, pindola pena corps wana, zone sangona médecin légiste, qu'est-ce qui s'est passé? On est à famille, président. Mais ce qui président Monique, ça va pas, il peut aussi. Président Tangazo Kaba guerre surtout, Maniki Azo Yoka. Comme à Boyi, moi t'es que tant à l'objet qu'à Boyi mariage bas reportant, c'est que ça me fait encore plus mal. Père Ponika les mêmes dates. Date oh baba ile la maman baba ile na maman nani na maman nani Blanche na habita ngasa nini eza la référence ne jour na bomaka ye ou fona ye ba moment moko moi so na zaka na boma j'arrive pas à comprendre pour nanga vraiment il faut que mondele ba nga ba déterrer maman Blanche. Mais en Afrique, on a la capacité, le président tellement annulé déjà mariage, on a babi qui va répondre. À Singapour aussi, qui va avoir moyen, ba exhumer corps, le combat ça examen approfondi, président na biso a droit, a vraiment autorité ou même na mboko place à Koufla qui même dans hôtel qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maman on a lelo, obi maniqué tous un pasteur na biso na rotanga à comboter parce que na biso na moi na ye moment Covid moi na ye anoke ko sambela batu po aza moi na liboso hein moi na zo ke sambela po na batu po na Covid mais nzambe temaza nzambe moi na mobali wana ekozwa pe Covid pas comme déjà pasteur comme papa na ye moi na ye mobali akota mabele. Après 2 ans et demi ou 3 ans, pour moi, c'est moi, on a déjà marié. Pour moi, mon bal na Bali, aïeba qui nous autres moi cité. Moi, si nous avons ma cambre belé. Tant moi, ça commis prêt à Bala. Moi, si, même ma colonne, mon quoi tout, si la famille à moi, il y a mon Bali. Pas que c'est ma permission, ceux qui va parents, il y a mon Bali, va dimi, va permettre à Bala. Donc, moi, déjà, délai déjà à 3 ans. Donc, moi, si, azo quand même, aza reconnaissant donc faut que tout na ba belle famille na ngai est-ce que ba autoriser ngai na ça loko o ba tout ba autoriser ngate parce que na biso a autoriser moi si na maman pasteur ba autoriser moi soit na abala na po ba tikala ki moi ça tikala na moi na 1 an na maboko ndeta mobala kufaki ozomona respect wana déplacer na ake na famille moi si ake no sola na maman moi si non y a-t-il testo a-t-il message njozo tindango et pas mboa et pas mboa pas camarade mboa non attaque clochard ande to benga na poto clochard ou bien et pas chege et pas kuluna donc shalom hein si c'est vraiment message wana eza malamu te maniqué eza vraiment bien te maman wana lelo sora kufi ngapo na ngai bango na so bato baza baluba papa na ngaza moluba baluba ba ebi makamna mo basala ba chiba una bango basala ba makamna bango si il y a quelque chose que pasteur Masela ebi na nzota maman Blanche baluba ba taquer na ba tous les façons na ba tous les côtés ba taquer justice ensemble et les filles justice ya ba contre va attaquer maman na bande kwa maman Blanche baluba ki on ba tikela ensemble Zambo ka ya tela. Zambo ya sambela. Ya la maman Blanche baki atibati la yi. Zambe wana ndi mo ko chiche. Oh, ça ni loko sala te. Aboya ba mona kabana. Aboya. Bana deux côtés. Il y a tous les deux familles. Maman, on a peut-être abandonné à la consoler tant que on a pas coconaye. Il fallait que tout le monde ait afin de mingi et pas maman. La coconaye, voilà. Ouais, bébé. Azwa affection ba tante naye, affection ba oncle naye, moi na affection ba coconaye. Est-ce que bana alingi te mona bébé kuta ye ba maman na. Maman Blanche Bazali vraiment Bazali Bazali. Moi, donc, muta ko le kaka bango ko linga bango ko amour vraiment vrai. Ko le ka famille maman Blanche ba. Bazali. Bandi ko mafelo ba na bana na ko le ka bana bandi ko maman Blanche. Mo ba perdant. Donc, ndeke kaka ndona so loba, ba c'est pas pasteur, ba za na ba secret belé. Maman o to mona ki en tout cas bo excusez nga o nani o yemba kanzembo nani ma tout Samuel. Moi si na les 4 dernièrement avant kuta kufa kaka ça qui je crois au-delà de 3 mois ou 6 mois avant kufa yako kangama tout Samuel na ndaku na moi si abandi ko bimisa ba vérité. Abandi ko bimisa ba vérité. 6 mois les 4 mois moi ça na kufa. Olia kende na libela. Te yenda saka ere. Olia kende libela. Akenda libela ti. Ye abimisi baseka mobali olia kene na libela azongi lisusu babondele azongi libala azongi na libutu ambi
Zongi na mukambu. Moi ça kendaka aboye. Ye wana sosa ke auti ko bala. Na mona sosu moi c'est pasteur moko boye na kati ya mutuka azoyemba nzembo. Fo mona ke azoyemba nzembo ya Fali. Na yebi so komba ko kiminga azoyemba nzembo ya Fali ba filmer azoyemba nzembo ya Fali. Moi c'est ka ba parmi ba pasteur. Ndenge ndo na moi c'est alobi basi ebele ba pasteur bazo vivre makambo ebele na kati ya famille, na kati ya ba mabota na bango, na kati ya ba mabala na bango mais bazo koka koloba te. La femme congolaise ndenge ndeko alobaki tout à l'heure to telema to luka bo même makambo na justice bango moko pe famille oza so likambo ya kofanda te o nzambe to ko itu nzambe justice nzambe sala kabino pe bo telema yes ba ko mekaye ha bateka mwana yo zali mwana nzambe mi bwaka moko kufa na ote abaki te na ko mi bwaka te donc bango pe bango bateka mwana bateka mama justice bango bakokende te po bateka mama Blanche mobali oyo botekela ye mwana bino apermeta me mwana bino amona bino susu te mwana kufa na makambo na motema azokoka koyebisa bato te amataka mwana na bino na niveau tike no même basecret azokende aokoka koyebisa famille na ye te ke mobali ao maltraite nga aokoloba te na niveau mwasi wana kufa moi c'était mobali akoko kota la famille baluba te parce que bazana babiloko moko donc bango soki mwana bali nango teke famille ya baluba eza ke non soki moto abali ata bapie bino combien boyeba ke non atekami te aza moto so aza na problème il faut aya na famille soki ekomi mobali akomi likambo moke agangeli parent likambo ke agangeli bokilo likambo ke agangeli je l'ai épousé c'est ma femme esili domination absolue. Oh là là. Domination absolue. Vraiment pas si mingi, surtout pour na bano ya basi, pour moi si, bana basi. Et puis bana ngo baba timide, bana ngo baba ndundu. Maman na ko kana baba ndoki. Ngo ko sabana ngo ndiye baba na bien, so ngela ngo moi si moko bozo le bana ngo baba ndundu. Non maman na ko kana baba ndundu ngo baba ndoki. Ngo ya ngo moni bana ba pasteur mbele ba kuma mela ba putu na tsa sa ba papa to ba sa ba dega ko le bana ba pasteur na ati. Bamelitrogue minene bameliputu minene bayokata na sika bameliputu ya minene milimo nyonso tu bapapa na bango babwaka na bisika bikauka ekotela ndeba bana nalo balobaka na bango te balia na complexe ya peau ya race bavandaka nie ata baonyokola bango yaki mwasi te mpo bazosala bandundu fayaki aloba que semence na ye na ngai ça correspond pas ya ngo mo ba pe avant ça la mariage il faut botala ba groupe sanguin na bino so ka moni que c'était pour famille ndo ati ma fela ndo ati voilà bon siko to lo banine siko so ko moni je ne sais pas na habité dans le bani parce que je manque même de mots maniqué à roloba makambo ezo si ça m'a aidé. Tout le monde a raison, mon côté, il y a tout le monde a raison. Et en plus, il y a moi ça comment qui complexé avec une rebondisse en zoto, moi ça comment pour déjà ma soupçon déjà c'est bima qui déjà qui est mobile en Belgique. À comment oh Aïcha en Belgique avant bandana tant Aïcha et là comment on peut les sous et linga na mutu au moni pour la likambuya Dikambuya Belgique wana. À chaque fois, il paraît-il que mon bal était abandonné le voyage que Belgique pour nous retourner la lingomba ya Belgique. Moi si abandonné le petit mbala kende mon côté. Ça pas la moi. Laissez ceux qui mon bal accueilli moi c'est obligatoirement faut moi ça alanda mon bal na sima. Aza déjà na fiançailles, ba fiançailles car la fiançailles étant maman moi je sais que non vit penser ba fiançailles. Dans la deuxième femme, comment Salomon sous l'inano. Eh, maman Blanche a divorcé. A boy qui n'est ridicule la divorce, il y a un bon moment. Maman Blanche a divorcé. Maman l'a bien. Baluka, en tout cas, on continue à biso venir pour Félix. Baluka solution, Baluka basa la test wana. Parce la capacité on a raison ça corps même ici en France. Baluka ba exhimer corps, Baluka basa la test même si on peut bazar pour ça va faire venir merci beaucoup. À partir à France, ba quitter na Kinshasa. Eh si wana ku dulongola makani c'est ça Mathieu. C'est ça Mathieu. Acha na pour mulba na pouvoir ça Mathieu. Blancos okolo banao. Oui, bonjour maman Maniké. Merci à opportunité à matana live nayo.
Mais avant naloba, nalingina tout na question moko ezapa na yo. Est-ce que vous permettre mutu na mutu apé sa vie na ye na ndenge na ye ezalaka ndenge bino bolingela raté parce que makambo loba na yo mais loba yango bien. Loba yango parce na lobi te na loba bien nga na zambu na finga raté nga pe na sala ka ba live. Yango na sengi déjà. Parce que maman na loba mais ceux qui na bienvenue comme ça na kiti na ngai mukolo pesa na bi ba papa boza bienvenue mais loba na yo blancos. OK ça va merci. Bon ngai tangu na yoka so communauté congolaise toyaka kobeta ba masolo tolingaka kokende na profondeur ya makambo oyo eza ya mutu mokili lelo bato bazomona bato oyo bozobenga soi-disant basali ya nzambe. Je pense que manike ndenge yo ozali awa nga Blackos jamais nakoki koapprendre yo rôle ya monoko. Est-ce que nga nakoki koapprendre yo rôle ya monoko na yo? Non, na nga pas na olobo koapprendre na te. Nani micro na eza polele. Na matisi yo kasi ko BTK na kata sa yo. Compare d'autres personnes. OK. Ça veut dire que nga nakoki koapprendre yo rôle ya monoko te. Pourquoi? Parce que ngai pe naza na munoko na yebi utilisation ya munoko. Lelo biso ba congolais. Voilà, biso lelo ba congolais to vandi to koma kokumisa batu oyo to partageaka na bango mupepe, moi, mai na mabele to bengaka bango soi-disant basali na nzambe. Or que nzambe banda biso so to botama na mokili oyo atonga société moko te oyo engagaka batu. Tomona place moko te mutu moko aya yebisi biso ya kutanaki na nzambe azalaka na voix ya mwasi ou bien nzambe azalaka na voix mobali basololaka bango mibale pona ye aya koyebisa yo makambo ya mokili oyo yo pozo partager na ye soki lelo mupepeza te muto soi-disant koyebisa yo ke yaza mosali na nzambe ye pa kokufa lokola yo. Alors moi je ne comprends pas comment un peuple lokola peuple congolais o eza na mokili epesameli mutu nyonso bozotika batu moko boye baza ko enrichir parce que bino bozana bino batu bolingi ko réfléchir te mutu aya telemi abandi soi-disant côté ya yo maloba ya nzambe entre temps nzambe wana banda to botama ba yebisa biso ke azalaka partout siko yo azalaka partout na ndako na yo te yo kenda ko luka ye pa ya magasin ya mutu moko alataka costume ya betela ko masolo ya nzambe mais yo ba yebisa bando botama nzambe ngo azalaka partout. Alors, kaka biso batuana, toza ko enrichir batuana. Kaka biso batuana, tozo comme ça batuana ba millionnaire. Kaka biso batuana to foutela bango ba mariage. Kaka biso batuana to foutela bango ba avion. Kaka biso to sala ka nyonso mais bango ba yaka. Ba telemi bazo gangela bino lokola bana mike, bino pe bozo yoka soka sisa lobi ainsi dit l'Éternel. Mais yo tu l'Éternel qui est pas tikala ko tala niveau. Tala niveau to komi. Siko ça fait une semaine biso ba congolais to vandi to beta masolo ya mutu aye ko sabino ainsi dit l'Éternel. Donc ya bali na ye. Merci Dani. Na bilengi na ye siko biso to vandi to ko parce que bango balingi biso to zalaka o ba benga bino ba brebis ba meme. Yango ba pasteur ngiko loba mutu azo kamba ba brebis. Ba congolais bazo bango lokola meme. Soko zui ba meme otie bango na libulu moko akoyi o nyonso batika na sima batuna ka question te pourquoi muninga koyi bango nyonso bakenda yango moni comportement ya ba congolais na mama uti koleka makamba zoloba eza na mosali ya nzambe moko te azalaka na mokili mosali ya nzambe azalaka te ni ya vrai ni ya faux soki babengi pasteur ezali mutu oyo azalaka na bangombe na bataba azalaka na ferme na ye soki yozo ke l'église ozo benga mutu wana pasteur se kozali zoba na ye akomonela yo ti mukolovino kosila rôle na bango ezalaka nini il faut d'abord à isoler yo place à bateau bazali mayele place à bateau bazali ko réfléchir après siko bandi ko utiliser yo tala ninga baza ko utiliser bandeko na biso yozo lo bakenzamba lobela kinga nzamba lobela ka batu wapi soki nzambe wana ye moka yo kaka lingala soki nzambe wana ya lobaka lingala siko comment yo kozala intermédiaire na vie na yo yo kenda kotikele makambo na lingala ya pasaka message epa ya mutu yo kaka lingala epa ya mutu lobaka lingala est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a vraiment un sens na mokili tozo va? Ça 1 million hein. Oui OK. Est-ce que ça a un sens?
soki nzambe azaba nzambe alobaka lingala siko koma ngai nazalaka na intermédiaire o nga mona koki kosolola na nzambe wana soki azalaka nasolani na lingala koma ngai faut na passer pa mutu moko na benga ye soi-disant un père spirituel yalekisela nga ba message pa ya nzambe mais aussi longtemps nga moko ye moka mutu wana azoyebisa nga nzambe wana azalaka partout mais il faut zala librement yango moni peuple oyo manike mpona silisa na nga na kita na monopoliser parole te peuple oyo akotikala abruti ti mokolo mokili ekozalaka ti mokili ekosila mokolo peuple congolais comprendre que ngai nakoki kolakisa jamais manike role ya munoko mokolo wana peuple wana kotelema ntango peuple wana koya kolala te aza koyaka kolobelaka kodefendre mutu oyo aza koenrichir na mayele na yo mutu aza koenrichir famille na ye est-ce que bango bakipaka biso soi-disant ya nzambe comment ça se fait et l'argent apparaît voiture donc basala ndeni église etieni mbongo asombi voiture mais soki mule ezobeta église atemina mondimi na mwana bebe aomemete aleki lelo congolais église ntesombaka matuni question malike question sur tuna yo yo banda obotama ti okola bayebisa yo Jésus akufa likolo ya masumo yo sala non ngo masumo yo salaki oh Jésus akufelaki yango ezalaki avant yo botama ou bien ezalaki après tango yo botamaki avant yo botama yo zalaki wapi na lola malola ezalaka wapi Nzambe wapi ezalaka wapi Nzambe mais wapi likolo eza wapi yo zwaki avion longwe Congo ti oye omonaka ndako moko na likolo osalaki 8 heures d'avion omoni ne bakosa bino siko tala age oyo komi nango lelo manike ozokende na cinquantaine ozolobake mutu moko akufela yo mais yo ozalaka te na mokili yo mutu wana akufela okipabilité omema banda vi na yo mobimba tala nde bakomisa biso ok bino bamama ozali bato efo botonga mokili lelo bakomisa bino baabruti moye boyeba makambo mokili eza te pourquoi parce que église ekangi bino mutu mutu akotonga mokili na biso ezali mama mais mama wana babomi ye mayele na ye yango omoni kongo moye telema eza te kongo ekotelema na kati ya église wana za raison merci na kiti merci Blanco lope ya bien kongo etelema moko ba mama ba na église baye kotonga mboka nisi biso totonga okosi aza incrédible bonjour 13 bonjour Rapi ouais grand pote mère bon nga mingi na linga na loba na matipi na live na yo po yo bino sola pembe elo esala nga bien to sola pembe nga passe na nga na omona ka biso ba congolais pourquoi bandeko na biso basi bazo comprendre te que ba pasteur oyo baza bata mafia bandeko na biso basi pourquoi ba comprendre te bazo favoriser ba pasteur lelo ba pasteur ba comment ba millionnaire ba milliardaire bazo tambola na ba Rolls bazo sala ba vie moko bona ebité mais biso tozo comprendre mondimi moko te gouvernement congolais attelle la biso oyo bakanga l'église si vous pouvez bakanga l'église bato bazo ko skoke biso bazo skoke peuple makasi bazo ko skoke peuple makasi franchement bazo dimana vraiment oui vraiment mais Babylone tout ce banque non achat à moni achat à voiture à passer je n'ai pas cela il a fait sa famille dans un cadeau donc les calendriers non c'est non oh bah achat wana parce que na silongola ba chaîne ni na pesi passer ba ba osala achat mais na komo mona mama passer akumula tango vraiment ngana komo ngana tikali banda wana bali swame na chadi balobi na pesi ngombo na ozonga kila parna oui vous êtes obligé oui les restes tikali na kosala ya mbote
action de grâce na kotia na problème na moko na sambeli na ndako na ke kotia action de grâce prière na ngai ezala béni les restes achat de nalandi mate ya pasteur Marcelo abandaki déjà préparer moral abandimi depuis avant nalandi bamati ya nebele obi ke biso congolais to aba kizengi omoni tozo volue te to sala ka ba chinois ba indien tozo volue te parce que toza bazoba peuple mo na ebité vraiment yebisanga mena Congo désert et puis yango na lebi loka bazwaka yango pati ayeli bino bazotonga bazotonga biloko ya minene comme ça moto nyonso abaluki losala oui oui ah bato bosala ba retraite ba un mois à côté église mwana mwasi badukuna babimaka nde bafrère soki kingandi donc nayebi te akobala ye pete azobimana oyo tout ça kaka bapaster tout ça bapaster mais franchement on a mal à tolembi franchement tolembi merci vraiment merci Rabi ezobimisa baekoma nike nayebi te soki écouteur nayebi te baeko écouteur te ezalaki moto azalaki wana écoutez pas de trésor olobini. Oui, bonjour Manikié, bonjour à tous. Bonjour. On a Bando Landabino Mwakala. Alors, j'aurais préféré de Kolabiso Akitaki, celui qui s'est attaqué un peu au pasteur Azala. Peut-être qu'il est encore là. Vous voyez, parce que moi, je trouve pas ça honnête. Nazo Matiasou, parce que là, j'ai fini les lives. Depuis 6 heures, je suis là. Les bossons à ça live comme live. Parce que là, papa, Trésor, tu peux parler. Oui. Alors, je sais que tu es vraiment une femme intelligente, ok? Donc, je veux au milieu du village. Alors, le gars qui s'est attaqué au pasteur, moi, je trouvais ça malhonnête. Parce que, côté au pasteur, l'union sur la sac, mon côté. Moi, je ne suis pas un pasteur, ok? Je ne suis pas à l'église, mais ça ne veut pas dire qu'on a encore renié le pasteur Union. Non. Il y a de vrais pasteurs. Non, je parle de l'autre Oazaki beaucoup plus. À mon avis, il y a plus traditionnel qui est Bisso. Non, qui n'a pas existé, oui, pour des raisons, et pasteur Moussous, etc. Mais j'ai au moins le temps de lire la Bible. Alors, plus on a la Tangaka, il a dit qu'il y a de vrais et de faux. Alors, du fait qu'il y a de vrais et de faux, je ne peux pas dire que tous les pasteurs sont mauvais. Ça, je ne pourrais pas le dire. Je ne vais pas non plus être là pour juger le pasteur. Non. Là, ce qu'on a fait là, on a vivra, par exemple, j'étais dans une église où j'ai vécu des choses pas bien, etc. Je me suis retiré. Dans la raison personnelle, dans la linguisco et dans la bongo. Alors, je peux pas, par exemple, aujourd'hui parler de Marcelo, en parenthèse, qu'il est mauvais suite à une prédication que j'ai suivie de loin. Je ne peux pas le juger. Surtout que dans mon demi à l'église n'a été. Parce que déjà, le fait n'est pas qu'on dit, mais la pasteur Moko. Alors, pourquoi les juger par la suite? Parce que bon, on dit, mais là, il est déjà été. Et pourquoi suivre ces prédications pour la Poluka? Là, sinon, c'est contredire. Puis, j'ai zawa, puis pour qu'après, c'est takenaï. Voyez-vous pas que les a bien été qu'on a bisso. Parce que, premièrement, nous devons d'abord nous soutenir entre nous. On ne peut pas permettre, par exemple, que Batumusu, ou Yalibanda, comme nous avons attaqué Balde Bisso. On peut avoir, comme le linge sale se lave en famille, au monde. Ça peut permettre que, par exemple, les Ivoiriens, les Gabonais, etc., qu'ils fassent de live et tout, ils ont attaqué, par exemple, Marcelo. D'autant plus qu'il est. Mais pourquoi pas, papa? Marcelo est international. On peut pas. Non. Je parle d'abord de la patrie. Moi, je suis patriote. Je parle d'abord de la patrie. C'est pas la patriote. Marcelo, ça dépasse ma limite, papa. Ça, n'empêche, maman. N'empêche. Madame, tika ya sili saide na yo ko ya ko bakisa ya yo. To ça désordre. N'empêche, il reste congolais. À niveau na biso, oui, tu as raison, il y a Moutoko Boyaye, au monde. Mais quand on dit que Mouto Libanda Boyaye, qu'il soit international ou pas, il reste congolais. D'abord, tu vois. Les ex-Babichens n'habitent ce tour, les deux francs de fois, non? Donc, on critiquait Libanda, etc. D'autant plus que XY est congolais, donc on va soutenir Enan en tant que congolais. On a Bao Baza Libanda. C'est Bisso. Maintenant, entre Bisso, on a 4 familles.
Maintenant, on doit se dire de vérité. Vérité, c'est que ceux qui osent dans ma oyo mona, c'est-à-dire que tu as vécu ça personnellement. Alors, il faut le bango. Mais ceux qui peut-être ma oyo, Olanda qui a mon musika, mais pourquoi venir sur le lieu public pour en parler sans preuve? Voilà. Et aujourd'hui, on le condamne, oui. On condamné, non, il fallait pas bala, il fallait pas bonabo. Est-ce que Bisso Tozo Salango, Tozo n'a pas raison? Tout est dans la logique normale. Il faut qu'on m'a raison. C'est toi la raison. Il faut qu'on m'a le fait que à Bali, dans peu de temps, parce que à Bali. On ne refuse pas qu'il se marie. Le blême qu'on est. Les gens ne comprennent pas. On ne refuse pas qu'il se marie. Notre problème, c'est les timings. Ok, maintenant, allons dans cette logique. Vous savez que, dans le sens où quand on est serviteur de Dieu, au-delà qu'on est serviteur de Dieu, c'est-à-dire à la maïna makila. Vous voyez? Alors, c'est une personne. Il n'y a pas de serviteurs de Dieu qui ne sont pas mariés. Il y a serviteur de Dieu qui ne peut pas se retenir. Je vais répondre. Non, je vais m'expliquer. Explique-toi. Je vais m'expliquer. Maniké, tu ne fais pas le pas vers le gars. Il faut que yo balaye. Ok? Il y a une différence. Alors pour l'homme, lui, c'est lui qui fait les pas pour qu'il y ait un bala. Par rapport à coutume, nabiso, la tradition, nabiso. Pourquoi je dis qu'il y a une différence? La différence, c'est Zawana. Oui, ils appellent nabiso babantou. Dans la logique normale. Voilà. Alors je disais que Azamutu, ok, Azamutu, c'est-à-dire qu'il connaît ses limites en tant qu'une personne. Côté dans le charnel avec Ibomoto, Ayebi, bah, faiblesse naïe. Donc, on a dit qu'il ne peut pas tenir longtemps en état célibataire. Peut-être que, à quoi il sa sœur, peut-être que, Ayebi. Donc, il ne peut pas se tenir longtemps, il peut amener tout le monde. Ça, c'est nous qui jugeons. Même une sirène, même une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais eu d'enfant. Ça, c'est un conseil. Voilà. Les enfants. Voilà, il ne peut pas se retenir même 2 ans pour pleurer la femme qu'il a adorée comme un dieu. Il ne peut pas arrêter. Je suis d'accord avec vous. Non. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Il faut comprendre, je suis d'accord avec vous sur ce point. Vous avez un point de vue na biso. Mais Amiyebi koleka biso moko. Ça dit que Amiyebi bien koleka biso. Vous voyez ce que je veux dire? Biso c'est toza boy na panel, Amiyebi très bien koleka ndenge batoloba na biso. Il y a des gens qui ne tiennent pas. Lui, en tout cas, à cause d'un peu marié, mais il faut seulement qu'il triche ou qu'il sente bien. Bazali. Comment on est? C'est-à-dire, il y a limite naïe. Kasi Moïse Mbi n'est pas divorcé. Moïse Mbi n'est pas divorcé. Fanda. Hein, papa? Est-ce que vous connaissez ta vie? Est-ce que Mambossa la cagnotte ça va d'établir? Et bon, Marcelo Mambossa là, il est bien au papa. Hein? On juste ce qu'on a vu, non? Mutuna mutwaza na vie na Moïse Mbi aza Moïse Mbi Marcelo za Marcelo yo za yo ngana zanga mutuna mutwaza ye. Mutuna mutwaza libre ko décider sur vie na ye moko. C'est tout. De l'eau comme Yé wana pas décider pe aobala na est-ce qu'on a na ok peki sango. Ma peki si peka. Parce que toi c'est 5 ans. Ah oui, c'est 5 ans après, je sais pas la logique. Monsieur, je sais pas si on s'est compris. Il faut se comprendre. Tout discuter c'est comme Bado. Tout discuter comme les adultes, comme les intellectuels. Qui a refusé que Marcel Marcelo ne se marie pas? Personne. C'est juste, on est en train de lui reprocher, c'est que lui-même, il nous a amenés dans la chair. Que quand il prêchait tout le temps, quand il dit Matthieu, maman blanche, quand il dit Jean, maman blanche, quand il dit Apocalypse, maman blanche, c'est l'adoration. Il a adoré une femme qu'il a adorée. En l'adorant, il était content. Mais quand elle est morte, écoute-moi, quand elle a pour se retenir, pour la pleurer, même pour quelque temps. Mais Asa les sous-soutés, maman plage à ça, Koufi déjà, Balongo, là, il y a alliance, il y a la bakati, Ngai, na live, nanga bakata, ngai, n'était non, ça n'a yo maman. Pourquoi t'as maman battu live déjà, yanga? Il y a eu aussi, c'est là, la panel. Donc, nga batu belé batala, nga basala intellectuel, balinga compréhension, basi kaka, babenga nga bapel privé, au fait qui mokele les ndengwana ponani. Il y a les politiciens qui me regardent. Tu peux arrêter, toujours ce taux, il te faire comprendre un bateau. Quand il y a une discussion, il y a fanapuit, il y a église. S'il te plaît, avec beaucoup de respect. Respectez live nanga. Toboyi abalati. Oui, yango tozo pesa ba tu conseil la prochaine fois na ba oyo batika livre. Bon. Pas Jean-Paul Mayata. Tangela yom to sambela, tangela koma moi c'est Jean-Paul Mayata. Oyebi. Parce que boya naï.
Pour le biba Rolba, c'est que non, on adorait qui moi si nayo, les lois Koufi, les lois Salibo, les lois. Non, Marcelo a adoré cette femme comme les bons dieux. Il est peu mutabomi si il y a une adoration, il faut adorer. Le Dieu, le bon Dieu est tellement jaloux, il a enlevé cette femme sur la terre. Vous voyez bien, vous avez pas donné, vous réfléchissez à la terre. Et on a le peuple congolais, c'est des ignares. Il y a bien ces miniers, les bobos réfléchir, que non, c'est il y a un tapé ça et liwa spirituellement, pas adorer un mot tout bon. Il y a un dans le bas, le maman blanche, ami, ce qui moi suis à Fanny na Kiti, aussi na habité ndeni na ozala. Du coup moi si on est kaka, pas même une année, ok non, on moi si moi suis, et puis moi si on est la bague à fiançailles, on sait qu'il y a un tanini, on sait qu'il planning tanini, comme ça on est ça avec tanini, moi si à Koufi, à ça on a 5 choses à ça là. Moi c'est à Koufi, qui de l'autre est bâti là moi c'est à Koufi. Tant ma commis, ma famille qui est na Turquie, ma bi a elle a vu ce bébé. Moi si na Koufa bébé na emo. Il y a mon capande abi Saint-Esprit dit ça ba là na moi si na boutu Saint-Esprit c'est que moi si na Koufi. À la mo qui moi c'est à Koufi. Après 6 heures d'état moi c'est à la mo qui était amené à l'hôpital ba deux na Koufa. 2 3. Moi c'est à Koufi. Et bébé eye, si ka baninga ba lela maman na bango, si ka bande ko lela ndeko na bango, ba tika ata 2 semaines ba leli pour bandoke na morgue chaque jour ba fungoli ba leli, lobi ba leli, lobi ba toyebi ndenge kendaka. Après okundi ebembe eya akunda loko la morne yo sepela tala oyebi to abato kolingate loko kolingate basala yo basala ngo mninga pour lelo akufi akunda loko la morne atsalela ye ba gloire à minene président de la République aya mais elle a enterré cette femme comme un morne. Le 4 pesa biloko ya mwasi ya bato na famille na ye o te bana balingi ba garder ba souvenir siko mwasi wana zoya aolinga fota mama Blanche sananda kwana aolinga te. De 5. Moi, c'est à Koufi. Malamo ko enterré, moi, c'est Yohan Oké vacances en Belgique. C'est en Allemagne. Au Katisuki, où tu t'es fait beau. Pour la femme, oh, Azalelo. Ben, arrêtez au moins. Arrêtez au moins. Vous nous prenez comme des qui, arrêtez au moins. Oui, mais bah, tu combien bah, qui est une église, l'école locaux. Oui, bah, bah, nzambe, combien bah, koi. Mais non, quand c'est bien, bah, 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 il Bible, pour les kabiso. Non, non, quoi, bah, Bible, pour les kamasé. Marcelo a un témoignage. Un témoignage pour les kamas. Hein? Moi j'ai 46 ans, mais dans un témoignage, il y a 100 ans. On a vécu assez à moi. On a orphelin, il y a pas si, il y a douleur, on a côté la gestion, il y a pas si. Mais Dieu m'a élevé. Non, il y a d'autres ratés. Ben arrêtez au moins. Biso tozo makaka makambo ya ba ko edisa biso ke non l'église na te aka moi si avant fan na il faut ça la fiançailles 53 ans na lo bango 5 ans yé c'est là te yé et bon si comme vous si vous condamner biso neti na nini ba tu ba condamner maman Patricia vous condamner biso na nini maman Patricia lo bana vous condamner biso na nini vous m'avez micro lo ba vous condamner biso na Maniké moi je ne condamne personne. Moi, je ne condamne personne. Moi, mon problème est que pasteur Marcelo Ndengazawana, c'est un homme. Maniké, faut tiens nous longo qui pasteur. Tiens nous un homme. Est-ce que yo penanengo zawana oye biango bien mi bali bazalaka akufeni mwasi azolela mwasi awanzoka makangu pesa na mtu wana yo ye mais il faut la kisa biso bongo te mama Patricia ya la Manike kolomba omoni mi bali kisa biso image wana te mubali ngakutu na otia nga pasteur te na otia de ki mubali pasteur il faut pas ki mubali la kisa biso que non mwasi na eso ka zate ya pour vivre Manike les hommes sont des mateurs toi tu ne sais pas que les hommes sont des mateurs bon to songi c'est on attaque dans Afrique c'est mosal na Nzambe menteur musali na Nzambe menteur non soki to tie na kati ya musali na Nzambe ngai neti nga soki to lobi te na tie na kati ya musali asa musali na Nzambe ya solo asa ya lokuta te na ko condamner ete po azobala soki na tie na kati ya musali na Nzambe puisque azo salela église il faut ça na mutu o ya conseil il faut ça na mutu moko ya ça maman Patricia je ne te coupe pas la parole s'il te plaît c'est pas poli maman Patricia. On ne condamne pas Marcelo parce qu'il s'est marié. On condamne les timings. Ah, ok. Ça, je ne sais pas. On condamne pas. Il balobi soki bobalani eloko ekabola bino nini liwa. Mais nous, on condamne le timing. Les temps qu'il s'est marié, ok. Les temps que la femme est morte, les temps qu'il veut se marier, c'est trop tôt.
de la façon où il adorait sa femme. C'est ça notre problème. Et là, ça, si c'est pour les temps, si c'est pour les temps, ça je comprends. Puisque je ne comprenais pas pourquoi les gens s'acharnent, pourquoi ils se marient. Les gens s'acharnent, les temps. Voilà. Ok, bon, ok. Et puis Manique, moi je vais chuter, hein. Je vais chuter. Je voulais parler de la personne qui est montée avant Papa Trésor. Manique, toi tu pries. Aujourd'hui, si tu es Manique comme tu es là, c'est parce que tu pries. Oui, je si tu ne priais pas, tu n'allais pas être Manique que tu es là, puisque Oyebi Komo Zaka combattu. Alors, ce qui est à Sambela Hanayete, lui, il va pas venir. Pasteur Marcelo, tout le monde critique la façon dont Pasteur Marcelo s'est marié. Nandengo expliqué que tant ils ont mouqué tout ça. C'est normal. Mais aya koye bisabi sauté que non, il faut pas qu'on s'ambile. Moutuna moutazana façon na ya s'ambile laka. Misusu ba comment na bango ba fanatique ba pasteur. Netinga na zana fanatique à pasteur moroté. Na kene na église et cela à 2 heures du temps, 3 heures du temps. Ngana ke de église il y a 45 minutes, 1 heure du temps, je suis dehors. Na yo ki mate na ti offrande na zongi na kende église te balobaka kitunga ya pasteur yango yo kitunga ya boy yango yo kitunga na kende église anate na kende église gaku ne na somo na kende église bindele na kende église batu mwindu te yo mto ko église batu bavanda kana bakwe kotonga te na kende kango omoni Manique. Merci maman. Dire que biso moko mutu ye moko da azoka décision na eke ngana kokende église oya boye conviction na yo na Saint-Esprit na po biso zonde tozabo nzamba tamusa biso nyonso soko fuka mo ebisi nzambe la kisanga mzela ya bien nzamba olakiso on se comprendre mais ba misusu ba comme ça ba pasteur ba remplacer ba pasteur place ya nzambe ndenge na mona ki fi moko azolo ba o muta ko soit pasteur na mona ki ezole kana ba internet na ko salebo ça c'est adorer ne pas pasteur papa na ngai ke ofinga pasteur mais ko finga papa na ngai mais ça c'est impossible ofinga papa o bible lobi azan nzambe ya se bible lobi pasteur azan nzambe ya se bible lobi papa parent d'azan nzambe ya se c'est na ba jera ba pasteur wana ya bato abongo. Et ça, il y a au avancer qu'à tes soko, aux autres mobali non abandonné nandaku awa, mais aux autres qui ne collèguent la passer à zana moi sinai. Aux autres mon abasi misusu ba respecte kamibali na bangote, mais na passer kuna azolengi la pasteur on dirait pasteur a comme nzambe. Non, wane za mabe. Bible lobi to sambe la bongote, nengo lobi wana yom na uti obimisi momoko très capital wana ke non, pasteur adora ki moi sine yango nzamba longoli. Nzamba zaka jaloux alinga abongo. Voilà. Merci beaucoup. Papa wana uti koloba awa atika koloba mahambazo loba mutu na mutazana ndenge na ye asambelaka mutu na mutu azana ndenge na ye amemelaka ye na secret ya ye na nzambe nenga na betaka 10 à 20 ans na kende chiechite. Mais nzamba salila anga makambo soki na fuka mipe na sambeli nzambe pena na ndenge ya motema na nga mobimba nzamba opesa nga ba directive alors atika koyebisa biso ke to sambela te non ba pasteur a fo ba za bible lobaki na mukola suka to komona ba pasteur a mabe belé ba robima mais ça te ke yango nde eko pekisa biso to sambela ba oui lelo soki biso nyoso tota tokutana na ba komba nzambe azobundela biso sans yango mobulu Manique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, excusez-moi, puisque je n'avais pas compris vraiment les contenus habituels à ma pasteur. Aussi, c'est pour le temps. Ah, c'est pour le temps. Les hommes sont dangereux. Bonjour, maman. Oui. Merci, maman. Merci. En fait, bandeko, Clova Manique. Pour notre papa Blacos Azalane Awa, il y a le bani mamba le contraire. Il y a au perdre foi dans le parce qu'il y a le beau sambelate. Donc c'est là perdre foi dans la tête. Il y a le makamna, il y a biso de fandina awa baz berne abane alobama amna. Ce qui yo on se perdre pour Blacos abiko sambelate, c'est que ça mon dimité. Mutuna mutandimela nzambe par rapport à bamakambo nzamba sali c'est comme ça so que mono ondima Blacos yom to koyeba so ondima ete yo ta merci pour les cadeaux en fait nganya lo ba Manique so ki lelo ba pour pasteur Marcelo eza par rapport à badir ya Marcelo merci c'est même pas parce que pasteur aninga bala na ko bala ça la droit mais problème pe que pour ani abali pe sous congolais te Alnika qui bala ce antillais ce qui nan aboyi congolaise pourquoi parce que na Congo baboyaki alina bala mfimo na Congo
babinde to ba information famille ne boya ki babi mwasi awumeli na ntazela boko siko ba alinga aza na patience so azali na bolingwa fi wana ye alinga préféré akeba obi pourquoi parce que abi ke so ake kuna makelele oyo esukaka entre biso peut-être na communauté entier wana ezala pena loko ande ya biso ezate merci Marina yango moni batu bazo sala bongo mais nengena loba pe ba pasteur bokabaka Donel merci ba pasteur bokabaka ba pasteur akabate mani keso otali ba pasteur ne soto Congo Moïse Mbi akoma na mbongo batutu mukuna so sengi asa otachindo ke samela dernièrement natali émission mo vidéo mo adenile sa obenga mondimine yaka awa pesa numéro na ba pesa yo nalinga na sunga ote na sungi oka parce que oza fidèle na okimawa ba pasteur bokabaka Marcelo lelo akomi na mbongo parce que abatisaki na maman Blanche lelo maman Blanche azate Marcelo azalika likamuke Blanche taille Blanche boy yango wana omoni bato bazomona ye aza normal te moto adoraki jamais loko oboyanaka bongo jamais oboyani te me akufi estce motema ana te edeza eza te oza na sentiment ndenge nini ya koaborde moto mosusu tellement moto bopase batemps d'année akufi merci merci nayebi te me ça va nga problème nange eza ke manike motu na moto asala makambo na ye yeba nzambe kozala adoratrice ya pasteur te quand il y a non, il faut le ban non. Ce qui oui, parce que baza bato ba rire. Lelo Marcelo a biso ke ba rire. Merci. Voilà. Merci maman Claudia Sam. Olobini. Merci beaucoup. Merci maman Maniké. Vraiment la sepeli. Ndeko matisingai. Ezamba boso nazo maloba na live na bino. Na sepeli pe na bandeko ba précédaki. Je tirais aussi des leçons. Mais moi aussi j'ai ma pierre contributive. D'abord, le live est cosmopolite. Donc, on a affaire na bandeko ya lolenge nyonso et puis mutu nyonso za na libre choix to liberté oloba. Ndenge mama uti au précédé à lobby. Mais yonde mutu kopona oyo okotia na misala na oyo okobwaka. Donc, moi je voulais dire ceci. Na bandino likambo ya pasteur Marcelo. Par rapport au temps, parce que vous avez bien précisé, on ne condamne pas le pasteur Marcelo, on ne condamne pas son ministère, mais on condamne les timings. Oui. Ouais, maman Blanche. Je pense, maman Maniké, après divorce, on a droit à ça qu'à délai moko. Ça qu'à moi délai moko, au mobile, il y a quoi zela, pour au moins si moussous. Il y a 300 jours, quelque chose de comme ça. Mais c'est différent. C'est différent, par exemple, il y a Liwa, je ne suis pas en train d'appuyer, je suis aussi d'avis que tant Zagi Penzate, mais je voudrais plus parler de les faits sociaux. Au moins, nous aussi à Messanaki, na Mwasi Nandako. Dengue, pasteur Marcelo, partout, il adorait sa femme, machin. Donc déjà, Messanaki, déjà la présence, na Moutoumora Bandako accompagné. Donc humainement par là, c'est pas facile. Moutouana azwa sous tamoulaï. Naba réussi à pasteur Marcelo après Liwa Maman Blanche Azagoloba. La mort de Blanche m'a beaucoup appris. Moi, j'ai constaté même sur le plan maturité. En tout cas, passez-moi les mots, ça c'est moi. Hein. Sur le plan maturité, même ma prédication naïe. Et j'ai moins maturité après Liwa Maman Blanche. C'est comme si à Meke peut rectifier. Moi, je suis belé aux aïeux qui ont résine dans le ministère. Alors, c'est normal, pour moi, je dis, c'est que le CB, l'absence de éviter. C'est normal peut-être à ça la choix, et puis à Bala. Mais le mal, c'est que il prenait ma blanche comme moi, c'est j'ai adoration, et puis il y a des ambassadeurs Magambouana. Deuxième point, tous sont contents, le pasteur manipulateur, machin. Oui, c'est ce qui se passe au Congo, pas seulement au Congo, en Afrique. C'est ce qui se passe. Les pasteurs sont de manipulateurs. Mais la responsabilité nous revient, maman Maniké, à nous tous Africains. C'est-à-dire, je donne un exemple. Aujourd'hui, je prends mon pays, le Congo. Par exemple, à Kinshasa, je suis au salut droit. Si on a des soucis, ok, écoute à Batou, basali 4 jours, 5 jours, 6 jours. Voilà la associate. Or, c'est contre les droits.
Moutoko ça la 2 jours dans la société. Mais pourquoi bon ça c'est 2 jours 3 jours pas policier voilà? C'est parce que ayebi mibeko té. C'est parce que les Congolais ne veulent pas aussi étudier la loi du pays. Ayeba que policier ko zonga boité, policier ko tel misanga boité, aza ignorant. Et quand on est ignorant, on doit accepter d'être manipulé. Et quand on est ignorant, on doit accepter d'être la victime de mambouillance. C'est pareil aussi dans l'église. Les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, ils ne veulent pas lire la Bible. Mais le pasteur au bâtiment dans la Bible. Nous ne sommes pas comme c'était hier. Sangwa Tangi, Lilo Balanzambe, et tous on répond, Tondimi Yango, mais on n'a pas vérifié. Mais dans l'église des réveils, ce n'est pas le cas. Tout le monde a la Bible, il y vérifie. Mais c'est parce qu'on ne veut pas étudier la Bible. Je donne un exemple, un pasteur. Baocho Kangaye, côté Nangala Monga Fula. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a couché moi si à Batuyalibala. Une femme intellectuelle, a licenciée en économie, à Bimina Ipen, a Bali, mère de 4 enfants. Mon pasteur a couché na versé la Bible. Il y a roi. Ils ont bêté solo, il y a moi, il y a Élisée, moi, si il y a tsunami, moi, il y a Koufi, et le prophète Élisée est venu, il est monté sur lui pour les réchauffer, bouche à bouche, tout. Batangi si maman versé wana. Et maman a la Bible, finalement, elle cède. Pourquoi? Parce qu'elle est ignorante. Donc, pour pallier à cela, pour moi, je ne dis pas seulement à maman Maniké, mais à tous, tout le monde, tous ont la responsabilité, il y a comme comment? Comme maman Kambo Sika, côté les manipulations à pasteur, voilà. Ça dit,